pa mboko ezaka soka na mbongo loka roje baka na mbongo te bakoluka konyoko la ko bwaka na makala mboko ngotikala bo mais les peuples sont là akwanga na ngonde ngini babaka nga pas site nyoso baka nga ba télévision ba radio nyoso so baka ngiro je baka nga ba site nyoso baka nga ba journaliste nyoso baka nga ba téléphone nyoso c'est ça le problème mboko mutabangisa mutu te il faut tika ngai na loba naza libre papa lobi DT il faut tika ngai na loba tika ngai na loba naza libre papa kokata ngai te c'est ça le problème te mama beba pasteur ba ndokinde ba pasteur papa bo ba l'équipe ba musicien mokili ba pasteur il faut tika ngai na loba tika ngai na loba naza libre papa kokata ngai te c'est ça le problème tongo talane ba petit nanga kuna bazolia songo ezangela kona kati papa tala bango kuna so kamera bwakita miso amona makambo eza kuna songo wana nini kufa parce que wana so bakena toilette hémorroïde na hémorroïde aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi Masolo ya Mboka. Après 3 ans d'existence, les Nazariens TV, autrement dit LN TV Bilengia Bonzambe Bisike Fanda Kaka, vous propose encore une fois na Bilengia Leloyo Masolo ya Mboka. Dans l'ensemble Bokolanda Yango mingi, pas avec moi, mais avec votre frère. Humble serviteur en abino, Justin Kwangin de l'image en profil. Masolo ya Mboka, rubrique Bagisami na Katia, www.lenazarientv.com. Et ça pour informer, réinformer, divertir bino. Lokola mo mesano neto mesana, ndenge pe bino, bozwa biso. Lokola ba partenaire officiel, bato bandima ko vanda ka libosa ba ordinateur, na ba internet, na bango, po balanda les Nazariens. Rubrique oyo pour na kopesa ba information à sport, kolobe la musique, kolobe la théâtre, kolobe la cinéma, kolobe la culture et art, social, peignon so et mémarane éducation. Lenazarientv.com. LNTV cette fois-ci, c'est le savoir-faire. Masolo ya Mboka. Très chers internautes de la www.lenazarien télévision, j'ai dit bonjour et bonsoir. Lelo, na masolo ya Mboka, tokomeko beta masolo ya Mboka ya ville Kinshasa, ndenge to mesana lokwa mo mesano me. Nazanga moko te na plateau. Naza namoko oyo boyebi aza grand aza mutamayele et à chaque fois tozalaka na posa ba réponse à bien toyaka mingi epa na ye to redécouvrir ye après élément oyo bazo proposer bino na régie régie bapisaka na moto yo mingi ngana zima na pesa na masia kwezali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo ozali ponanga natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya Je sais que cette belle musique a fait plaisir à la humble servante de l'Éternel, la princesse du Parlement céleste de Pité, quoi. Maman Tiffany Mokwa.
Je salue celui qui se tient derrière la caméra. Il s'appelle Alain Kiakala, caméraman professionnel. Iye na lobaki soki image na ye bimingenza se ke yondo za na problème à profondeur de champ to faut ajuster misu na yo et na complicité ya Jires Mokwa ndenge na uta koloba to kobeta masolo ya mboka na zanga moko te na plateau santé po yebika ndenge salité tona na mboko oyo bon lelo malaria lobi typhoïde salité ville la plus sale du monde c'est Kinshasa ville moko za gouverner te on comprend la ville la plus sale du monde, c'est Kinshasa. Hein? Même Banda les Kinshasa na propre. Matadi les Kinshasa na propre. Lumumbashi les Kinshasa na propre. Kisangani les Kinshasa na propre. Mais Banda les Kinshasa na propre. Mais capitale la plus sale du monde. Tu as évité? Bon, est-ce que Kinshasa na malédiction ou quoi? Ou des bakonjo bazotia gouverner la vie à Zalagate papa. Hein? L'équipe qui gagne bashindakango, l'équipe ils ont pour les faire jouer. Mais politique ya congolais ata ozomona bato bazokufa porte porte je me suis une nation et que biso qui samba banda ko tebuke to kufi mais ils sont là. Prophète John Ngefa aux opposants nazo opposant je suis église pourquoi pour tout dans opposant je suis église au milieu du village un homme n'est pas opposant ceux qui pouvoir la salle malamu na ko basa malamu tango zo basiko makamo mwana tisekela osala wana tolobeli yango tango to mona mobaki basali tolobeli yango makambo ya Sami Badi oyo président oyo nani Bruno Chibala tolobeli yango est-ce qu'on a un opposant quand on a un opposant non on a église au milieu du village parti politique nanga tout nanga ezali église président parti politique nanga Jésus-Christ l'homme de vérité la lumière la vie prophète Ngefo ebi ko répondre ngana nutena tuna ki boni santé na yona église santé église est très bien malgré bampiaka vous avez pas de pas personne bon rebelle. Bampia Kezali, les gens sont là, mais ils n'ont pas les moyens. Ngai santé nanga, ils sont médiocres parce que il faut y aller nganzo de 8 ne pas comment 9 plus. Pour na so na les cas so, yo mon autant la ville, autant la ville au ça va pas ezalaka. To comme na pollution à Chine. Chine n'est pas industrie de salaka bo. Et autant bo sala bo ezalaka te. Na lo ba na positif. Na ça négatif parce qu'on est malade. Allez-y comprendre que nous avons reçu aujourd'hui le prophète John Ngefa. Le coach, prophète John Ngefa, promettre biso que lelo oko répondre à question na biso nyonso. Dès na répondre Nazara toujours boya. Na répondre à question nyonso. Na malamu na mabe na répondre. Na répondre. Ba correspondant na ba correspondante oyo ba yoka ka prophète John Ngefa. O balandaka yo, o ba sepelaka komona yo. Balobi komozala kanda boye. À chaque fois, ça va pesa ta moi 2-3 personnes mbote olobaka o pesa mutu te mbote o pesa ka Yesu. Ba mona ka neti ka koza mo orgueilleux. Babanga ka pe ko luka moyen ya ko localiser de père que tant mususu ozala kanda makasi prophète John. Simple comme le loi boire. Naza simple na yamba batuti na ndako nanga. Hein? Na yamba batuti na ndako bureau nanga pas d'exception. Hein? Soki Moussa Nzambe alingaka peuple batonga na parmi bango. Et le peuple on a zoua kamuke, j'ai distribué aux gens. Hein? Et Zali, soki naza moi boye, je vois mon pays et makambo zo tambolate. Tout mon pays zo kufa. Hein? Pays zo avancé te na uzana seconde ngeni. Mais Nemi, mais stress. Bazaki na kat na bombo. Mais chaque temps, na kat palais royal. Et chaque temps, bato bazo na 6 kuna na mboka Israël bazo tuna sango boni na mboka na ngai likamyo de kat nango so balobi oh bababili ba détruire ba mire na ba cimetière ba kotaki na souci na mawa pona kolela mais basala ki bien hein mais so ngana zo mona mboka na nga ali lo zo kende kat nango to ebite na ko za sengo ni papa hein na ko za sengo ni na ko senga lelo mwani na ko kende na ko na poto na ko bato para na nga mama na nga papa na poto papa na Suisse famille mo na ko kende na vandi kuna na ko senga pe visa na ko zo na kei prophète John Ngefa sala prophète na nga papa tena lo ba peuple na nga na ko ndima na sufu na bango elongo yango moni na zaka mwa boye na mawa hein so na biso bana tongo te siko na lete ko ndimango okondi mateno soka na biso yo banda tongo tala ne ba petit nanga kuna bazolia songo ezangelo kona kati papa tala bango kuna so kamera bwa kita miso amona makambo za kuna songo wana nini kufa parce que wana so bakana toilette hémorroïde hein osomona
Hein? Ça même ma manine. Alors, n'a pas sepelé, bah proche n'a pas besoin de souffrir boy. Parce que moi je n'ai pas l'argent. Si on a moyen n'a pas bon. Ata bango est-ce que n'a pas sepelé n'est Justin. Et d'été. Comment n'a pas sepelé là? Hein? Ozomona. Biso da ba tribalisme était. Congolais yo sur mongala, mo Congo, mo Swahili, toza tout uni to ba congolais. Quand je vois mes frères souffrir, ngana ko kamala muté. Slogan mo wezo rene mikolo na poto. Tikanga na loba. Tikanga na loba babi bakata ke maloba ta ko fasha bokili netao. Yo mona ngone. Il est ça bien pour tikanga na loba. La lingi na libre pour na Congo. Hein? Il faut tikanga na loba. Hein? Na za libre. Hein papa? Oye bina makamamboka, o mama makamanzambe. Na kosane ba mupasaki biso. Sango malamu lokola santo lokomu. Na yo basango. Basa finga bino na te mesa rekuyem. Rekuyem re afinga no ba mama na bino na oka yango. Hein? O makamanzambe sa bosa. Maya Congo te. Congo zali patrimoine yanga na yo juste. Tango zo katanga maloba, il faut tikanga na loba. Ko tikanga na loba na libre papa. Ko katanga ite. C'est ça le problème. Toko tanabe ya masolo na biso tolobaki tolobela ba résultat négatif ya YouTube. Basala nzambe bokoti na YouTube boko moninga basi ya bato na bapoto. Ici et là bato belé bakomi ko profiter nango. Ya omoni pe bato belé bako moninga sote boke na bapoto wana. Prophète John Ngefa toyambaki olokwa mosala nzambe lelo omeka mpe ko expliquer biso. Nini ezo sala mosala nzambe oye lelo na chaîne okomi koleka na chaîne ya TV bato basepeli na mateya na yo lobile bo banda ko benga yo pona ba prière en particulier yo moke na bongo na ba makamba bolingo bilo mo ngwa bon na ko bisa yo bo edete YouTube na internet ya mille moko mabemi koleka et il faut ba YouTube ba téléphone c'est pas Dieu qui a fait ça c'est la science. Science aux humains cette mais ba numéro tout ça na ezali na monde des ténèbres numéro nyoso oyo mutu nyoso azana yango c'est contrôlé dans le monde des ténèbres. Hein? Ngai tango ba benga ngai na 1h du matin bandoki ba bengi nga yo tel moi si nga témoin hôtel me rabiso pona ni tozo lia mutu na matete na moni 00012 nangini kutandima te mama bina ndima na komi ko swa nana bandoki ngai bino banani ai besi ko baka ba numéro na bino tout na ko to contrôle nango. Hein? C'est là moi j'ai vu to bana intercession maman fait tonga rasa na kufa me nzamba na bomwe. C'est là j'ai vu ba YouTube oyo ba internet oyo ba téléphone oyo et dans monde bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui va s'aider dans un côté na YouTube. Et ça, il faut pas bato bilia malamu. Bato ba na confiance na bino. Mais bango ba bebi si pourquoi? C'est l'envie, l'orgueil. Hein? Banami ba ça qui ça? Bakone ba ya poto? C'est ça qui est ça la ba négativité nango. Ma so bisa yo, net moi ser mo ka bengabi, pasteur mo na tanga comme on est simawa na koloba yango. Abi ça délivrance. C'est la zaki na moi petit gal côté vagin. Azo ba ki c'est aussi mbater. Aibisi alobi kanga mutakala na yo tindelanga yango na sala délivrance. Mais mon to komi wapi. C'est la tuninga quel est le rapport dans la délivrance ya la prière? Na kanga mutakala na ngala sanga vagin na mi pe abila sa mi pene na vagin na yo pona bonde la kati nango. Voilà les hommes de Dieu. Voilà les hommes de Dieu. Yo zali gynécologue te. Aux autorisés na yango te. Okolingo motakala moi c'est pour nani. Na dete li sumu ya impudicité ezaka na prière te. Fouiller bakimaka. La femme a une pouvoir. Hein? Comme ça kana ote moi c'est na pouvoir depuis la créature. Adam quoi qui pour nani. Pas moi c'est hein papa. Hein? Si qu'on a tout nio Samson à quoi il pour nani. Deli la moi c'est hein moi c'est na pouvoir. Alors ce que comme biloko ndengo ya mabe mo supe bango. Mo supe ba pasteur te basi yango mo ba lukrape bango. Baluka bango na lingi pasteur moi 500 moi 20 $50 boy na ngwana kisasa kuna tokuta kati na bango c'est ba négativité na toujours condamné yango eza côté ba sai na nzambe eza bango moko basi bazana poto kuna hein ba bato ya bulu yeke ezali bien te na ko pesa exemple motuka pasteur baruti akoti na motakala mwasi motuka pasteur baruti akoti na motakala mwasi
motuka nga otuka motala moi si. Ça sert quoi? Parce que effet kotala yango. Et quoi tirer yo au coin des gens libabé. Na bato ba film ya pornographique, na bato ba monaka, na ba salaki, na yo monaki biloto bona bozoto mbesika moko. Alors ça nous condamnons ça. Les lois basi ba komi, mo ba na pesa $500 kuna, bimisi nga mobimba. Baksa mabene na yo, laksa mzoto no moma na kata string. Et ça fait quoi? YouTube eloko éduquer bato. Et là ça bato surtout ba somme de homme de Dieu, ba koti pe na ba système ya mokili et ce qui est faux, il faut kotika yango et puis basi na basi ya bato. Baso là na basi ya bato. Et bah si abatou na baso camarade na pasteur na ba prophète baso na moni pasteur moko na Kinshasa kuna alors sa délivrance côté ya ba fesse ya basi moi ça lali bazo masser masoko siko masser ba fesse peut ça la nini moi si pe ya moto yo zo masser ba fesse pour vimba iko vimba ndenge nini tala ba telle pratique ouais côté na ba YouTube na bino tozo mona c'est faux archi faux nous condamnons telle pratique ba pasteur batika mokile sa biloko na bango parce que Bible lobi na kati na Matthieu 6:24 on doit pas se trouver 2 mètres à la fois batika mokili bango bazonga na nzela ya mosala nzambe sa biso poto bikisa milimo na nzambe lelo komona mutazana poto na ebite soki na Chine na Dubai azana problème moko aoki mate ya mosala nzambe e coïncide na situation azanango mbala moko mona bengi yo ta mususu papa pona ba problème ba prière yo sengi mbongo prophète John Defa narobi DT banganga opesa mbongo mama moi je n'arrive pas à comprendre pasteur banganga kisi bazoko sabino opesa mbongo pamba pam ba musicien bozo kabela bango ba voiture mami tuka pam pam. Bon, ce qui est bien, papa, Nzambe a salaka na bilembo. Ana vazwa mwana. Après ça, qui li bonza mounia n'est pas Nzambe. Abraham pas pambolama. A pambola qui a passe pas Nzambe. Mokili pone bika lelo Yesu masi Nzambe a sacrifié yango. Action de grâce zalaka. Offrande arrachée zalaka. Offrande de libéralité zalaka, offrande ezali offrande comme mi na Bible bozo ngona pona ni Matthieu 17 elobini na kota 8 allez prêchez dites que le royaume de Dieu est proche purifiez les lépreux guérissez les malades vous avez ça gratuitement donnez ça gratuitement que dit verset 9 l'ouvrier mérite son salaire yango faut senga mbongo l'ouvrier mérite son salaire. Si vous avez un compte, la Bible est dans 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Si nous s'aimons parmi vous les biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire de nous moissonner vos biens temporels? Et qu'est-ce que dit la Bible dans 13? Alors, c'est lui qui travaille au tel mange. C'est lui qui donne l'évangile mange. Et Jésus-Christ a ordonné ceux qui annoncent l'évangile de vivre quoi? Si vous contredit, on va payer combien? Moi, $100, $150, $1 million. On va payer $50,000. On va payer $100,000. Nganga ye bo pesa lo pango mituka na moto na nzambe pona sunga emuke parce que bo so musu senga ka l'offrande de sacrifice pour nzambe sala eza naibi la ozolo ba esko musu bazali o ba bende bato ba range rover wana ko naibi bango wa bende bato ba lopango contenant mwasi ya poto aluli abende toi naibi yango c'est la fausseté na ko peso exemple ya moko pesa nga moko ye ezalaki maman moko azalaki na problème na niveau ya Kinshasa awa yaki na poto ndeko na ye bazalaki na problème abengi sikoyo pasteur na ye moko oyo atalaka na YouTube basolaka mpe déjà donc base familiarisa ayebisi eke non pasteur ndeko na nga moko aza na poto aza na Kinshasa kuna akoki kokufa soki osambeleli ye te en tout cas edenga mpe nasambelela ye pasteur mbala moko ayebisi mama wana ke non mpo nga nasambelela ye tindelanga pena mbongo na banki na nini babenga ngoni na po credit pona kendo zo asima na sambeleli yeso mbongo ete na sambela te mama wana anatanda leta bunda pazwa mbongo atieli na banki mutakufi esali ke mbongo pe mikomela ki pasteur ake azwi mbongo me mutu akufi donc onga na olobeleza ba sens wana nga na oloba na sens ya dimte ni ya offrande
Bon, on a encore pesa Bible. Oui, oui. Tika na kobata na mutu etonanga na mutu. Romains 16, 17 à 18, le dit, tels hommes de Dieu, ils ne servent pas Christ. Ils servent leur propre ventre. Tant que benga qui kusambila. Ce que azali musaya nzambe solo, akoyi kusambila pe. Parce que grâce à nzambe ko kuyakate na. Aboy alingi mbongo. Là, alors ça il nzambe te, alors ça il dibumuna, c'est que Bible zoloba Romains 16, 17 à 18. Yami bale mbongo yeye moto akufi. Sikoy makila ya mutu wana eza na mutu na ye. Et moi je te dis akozala kimia te. Eza na sens wana te. Église pe mosala ministère eza na ba loi na yango comme constitution ya mokili lobi, biso constitution ya biso parole de Dieu. Mais ce qu'il a fait ça, c'est condamnable et nous refusons ça. Tel passé, soit il parle mbongo on a babé parce que makila ya mutu wana eza na boko na oui na kintu za belé. Bah ça m'a comment belé mais la porte on parle même pas. Hein? On parle même pas parce que yiba batu même net ser moi benga papa passe moi benga na pesa $10,000. Ngala za €1,500. Na fudi na $800. Na za $10,000 wapi? Na zo obligé so ko pesa yete mabe ko ila kat na. Non, na bi c'est malgré ça cause à 1,100 fait. Bon na bangote, ce sont les loups féroces ravissés. Au Bible bazana chan Nzambe, pona ko yiba bana Nzambe. Alors so ko moni mutande wa mbongo. Bazo ba mbongo $100 te. Bazo $200 ta so nga 1,000. 2,000, 3,000, 5,000. Pour te zapasser, qui se pèse passer. Nga na ya église quoi les lobo na côté église bo. Essence na so mbanga moko. Na si église mamsusu bo bateau plein 4,000 francs. Ba musicien faut se faire déplacer bango $20. Ba pasteur nga bazalia faut déplacer bango faire sambon. Mais na konyo ko la peuple te. O le pe na zana ngo ya muke na kaboyi na bango moi na ko zonga masu na makolo. Na yaki na transport je rentre à pied. Tout est une église. Hein? Et ça, c'est un peu de temps. Botia bangonyo sur ce côté. Parce que oya mabe bazali, oya pe malamu bazali. Na on passe exemple. Motoka mutu ko pesa $100. Pas Sambeli il va déplacer. Motoka Sony, on ko pesa $100. Pas déplacer yo. Hein ou bien $200 déplacer yo. Hein? Pour la motoka Sony à déplacer. Il faut 1,000 ba 2,000 hein. Mais ba peine logo l'équipe sauter. Ba to mona bangolo kola. Non! Et ça ba bagage d'infériorité. Nzambe songa sana mutu ne papa ata moto ya pamba o azangiti na tshelo boko biki c'est mon la foi ozomona baton bi bongo ça eza pe faute na bango de passer doté ya lobi omoni nga na jet nga na hélicoptère na kati ya mboko Portugal na zana ba vile na poto siko yos na moi $50 na ozobanga okupesa ndenge nini motana ba jet motaza na ba vile ndenge wana ozomona ba kotsa bato na ba influence moko ya ko laver bato or que bana ba jet te pasteur mo na avion na poto azate olaninga ba na ngoto ba kotsa ka bazo kosa oyi parking avion kuta combien parking ya avion la avion na tarmac ekuta combien ba na ngote pasteur mo ba na masuwa wazate so ba discours à terre wana je suis béni mbwana nga ali à 5 kg so ali à 5 kg ya ngombe mais so ba karto attention pesa bandimi bazo souffrir basala kati na ngote alors wana tout baza basali nzambe te bato bana pose ya koyoka passe ya ba peuple te ba imiter ngaya oyo kutenga na jeep nani le côté hein frère mo to kutena porte voilà to côté taxi mo ga papa na komona kiyo prophète John ngefa kanga ba photo papa atine poto mutango yo atuni ngona kare te na biendo kutingana dans epsa kabino na mutuka te lokote abi ya so abi na mutuka te lokote ndena epsa kabino lokuta te nazana ngote pona na kozanga te na kose koni na kosomba mais na kosomba ndenge nini église net ya siko église nyo siso tanga il faut ko buka yango batia batola sikabilo kasika na tuni passer à siège na biso olekisi ko benga bango mbongo ba okimatika bango nzamba ko sala charge kaka yangai pendant que loko moko moi bien église ya ko banani charge kaka yangai na so matériel charge kaka yangai mais na zoka mbongo wapi kaka moi bato pesa moi 5 francs moi nini muke nango na za pe escroter parce que na zuwa na tonte so ne ba pamboli na sombe l'église ndako lopango sima nango na somba lopango nanga na pamboli ngai te na ko somba lopango te église za libanda lokate e ko sali makati na ngote. Très cher internaute, je pense que le prophète John Ngefa, autrement dit le coach, a tellement clair. Ceci vous concerne. Les questions, tous ceux qui sont dans les commentaires, on a bien yango.
équipe technique ya le Nazarien télévision elotaki ya kotuna mosala nzambe. Donc lelo vraiment fongoli motema lobi bambote au banda kopesa bino. Donc il aza papa bobenga kaye poso bo constater bo mona aza le seul pasteur oyo apesa ka numéro na chaîne ya TV Pamba Pamba te. Prophète John Ngefa. Les na ba pasteur o bayaka kote na chaîne si numéro ta mususu mona te 5 minutes après si numéro 20 minutes. Les akaka te muki apie numéro. Ate muki apie numéro. Apie te muki apie numéro. Wana pesa loko sombo. Boutique. Frère, au thème matin, c'est ça. Quand il voit cela, alors ça production. Hein? À côté matin, malamu, nzamina zabo, poteza kuna ko pambola ba. Non, yebisa bato mabe, nous sommes arrivés au temps de la fin. L'enlèvement de l'église est là. Toutes les 7 signes de la temps de la fin sont arrivés et rien ne manque. Hein? T'es abattu par une impudicité. T'es abattu par crainte de Dieu. T'es abattu par l'obéissance à Dieu. Pas en amour en Zambé. Bango t'es kaka di pamboli au voyager au pambola manzamba au pesa mais il y a des soutiens sur le monde au pesa ba numéro pamba. C'est un commerçant. Il n'est pas un homme de Dieu, c'est un commerçant. C'est un commerçant. Quand Dieu tout papa ouais bien. Maman m'a bien à la Suisse. Papa n'a l'animateur, papa, n'a s'appelle na yo papa. On y a personne. Nazari na drumte. Nazari na instrumenté. Nabi maman, Nazari na instrument l'église. Ah, papa, o senga mutukate. O senga mbongote. O senga instrument l'église. Papa ka vanda ka wan. Atindi moto na kinsa biloko kota yonso. Mais ceux qui nazari pasteur, monsieur prophète, monsieur. Maman na otama mwa pesa na mutuka. Église na instrumenté. Comment yo senga ngambongo? Be yango zo mona ngolelo oyo. Eza maman wana pe na benga kai sous te pe to benga na kate. Hein? Moto a pesé chaîne YouTube. Na sombité. Hein? Ouais, ça les lignes na sombité. Il m'a suivi abi tala moto ko soutenir yango dans la chaîne na YouTube. Hein? Na pesa ba numéro 55 po esalani. Mbote na pesa po esalani. Ma mbote pe ma bete ngo lobi bona ko changer. Na pesa ta bato ni baleni sa do mbote na komona Yesu pa na msa na nzambe. Na pesa ka bato mbote parce que na mona déception à bato. Hein? Na mona ka moto to sali nyo suka na ko déception. Ozomona. Mais no pasteur pe bozo ba déception. Papa ngonga yoso na tan yoso mosala ya pasi. Ke osengi mutu mbongo atindi te ozwi. Pona mbongo déjà pona mbongo te. Mbongo yaka na ngota mutakola ko mbongo pesi yote. Mutakola ko conteneur biloko yete. Yena nzambe na ye. Eza jala moto na moto papa. Moto mosusu ana gravement malade. Olandeli ba prière était abiki abimi hôpital na poto mais 4 réaction. Akobengo lisute passé nini. Akobanga na pesa mbongo ya offrande ya musala. C'est ça le problème. Oyo bundi na été abiki akati. Eza musala nzambe. Etali na nzambe mais soko kati na bige mukolo mususu okoluka kaka mutu wana. Mais tango wana alors ekosimba te. Ozomona? Ba déception bene ba comme sous ba chaîne. Na so asoli na ngai bote papa. Na otelo mbongo e pa moto tele sunga poto sunga ka mbongo le sali sakabiso d'été. Et ça sakabiso d'été. Na moto tele e ko ba moto ba niko binisa yo. Ngai po na battre la crédibilité na ngai na koluka le soutien. Na tiki na ngai eza ba déception. Ezali ebele. Bato ya nzambe penza nzamba si motema na bango bakosa ka mosali na nzambe te. Faute moto ba passer ba koma boy parce que bato baleka kokosa bango. Bakosa ka ngaka kisi. Yo kosa mormo. Comme pour papa comme na kosa déception. Comme tu ba passer be faute te papa. Eza ba déception ngai na zo ya suka oya koleka. Et fait ba déception wana. Et tu dis pas passer na nzamba zo bi moyele. Papa okuti biso to bundaka. Ba passer ba vanda bazo liate. Bazo melate, ils sont là comme les moribonds pour la rebonde les cambo ya moto. Na moto ali cambo simbi na poto na zuba jugement combien on a réussi dans le procès. Papa moto na ngandako, papa mboka kangi mboka na banque combien on a réussi na ngo ba pasteur na to bonde to réussi yango procès. 250,000 ba futaye na ko pesa ngai ata $1000 te. Ta 4 numéro changer WhatsApp na numéro et signe. C'est pour ça que côté va passer condamner bangote. Il va ça la raison na bango na makambo susu parce que comme lioté yo zane muta journaliste ozane dete yo yebino makambo profond makambo ça na nzambe te c'est profond et désolant. Le rôle la prophète John Ngefa a fongoli 6 chaînes à YouTube ngai pe il faut
ba mélange en Afrique du Sud batinde la ngapeka mbongo ngapena fongo la chaîne okomi ko déranger batu na TV pour batinde lo mbongo yo fongo la chaîne kaka po na bandeli question na ngai loba question claire lokola prophète John Ngefa a fongoli chaîne na ye ngai pe pasteur na lingi na fongola kaka lokola ye na komo déranger bandimi na TV te mama be ba pasteur ba ndo kinde ba pasteur pasteur papa ngana kama ba esprit ma bato ba leki esprit ma be ko le même musicien ba pasteur papa bo ba leki ba me ba musicien mokili ba pasteur yo zo baka ndenge nini lelo yo lati la mbabo ye pa ko lukone verse na lati concurrence papa wemba na yochi ale emene kwa mambu na jime ba pasteur zo mo bango wana obi domaine no papa Christ bato ye esprit ma be ya esprit mabe à monter mali kundu ezali basali ya passer. OK, moi je te dis la vérité badinga ka elevation mon doté nga di la chaîne nga lelo ba ko mo senga partout ba du chaîne yo binga la zoe yango moi j'ai prêché la vérité, j'ai marché conformément à la volonté de Dieu. Moi c'est là je me suis papa bele ba vie ça la bele boto funga chaîne nga bio ko na mbongo la chaîne YouTube na mbongo bele ko kate na ebisi moi c'est na bi Dieu nous donnera. Mais tant qu'on a yé, na ebisi ta moto na Londres a passé une chaîne YouTube boy un frère aimé a passé une chaîne YouTube complet a kumisa kinzambe na biso on soma ba caméra so on soma ba ordinateur ozomona eza motima malamu na ngai ngana ko sepela ke soki ngana zwi lelo lobi nzambe pamba mais soki na concurrence ndambo pesa bato mitema di bango kozwa te parce que bango bazabo babenga bango komona woni mboka polo mboka polo bato esprit mabe bango basaba yo ebininga zoleki yango bango kota bakisi yango bakoma na magie bakota na bagege comparaison n'est pas raison nzambe azana ndenge memakatu na bato yango lebisa baninga ba pasteur bo fungola mitema na bino bako fungola mitema te pona ninchoke na likelemba awa otanda ko etage ba melaka ba whisky na basi ya ndumba na basi ya bato batonda kana chaque soir ba melaka lotoko ba melaka ba drogue ba pasteur ba mela drogue ba te yabino ko mela drogue te yawa sodat ko mela bangi te mo ko mela bangi ko mela to so mela bato misala na bango yango ta nga zo bimisa bango polele na komi ennemi na bango ba sentira ka ngai te ba linga ka ngai te ba s'approcher ka ngai te parce que ngala na légalité na nga on nzamba tindi ngai pona fungula bato ba mémoire so ko moni pasteur ndenga na ndako na yo akoti abani ko tala biloko azo ngokosa amoni moto nord randa ruko shikaka baba baroko shaka na moni sirène na kati mais pourquoi ko bonde la montre wana sirène etikala te pesa ngana kenango bijou bo raka roka shikaka baba roko shikala bini na moni seigneur longoli okufite akamati yango tala nga après 3-4 jours na mwasi na yeto na leki yeto na mwana naye ubi akoteka ngona pavillon kelo tala ba okuta yango ozomona c'est l'escroquerie c'est que nous refusons tozobu yango mosali ya nzambe bato balongoli confiance na biso bato bazo compter sur basali na nzambe te même moto ata vrai bazo leka bazo manga baraka ba ventiler ndenge moko tozonga na nzela tobungi tozonga na nzela tosala mosala nzambe apesi kat na biso nous sommes pas les politiciens et nzambe akopambola biso et soki tokosala yango te adete nzambe akobimisa so pole bana makala combien les passés emprisonnés na ba esco na bibi de confiance combien na makala na porte aux États-Unis combien bakangi bango na Europe combien parce que ba failli mission na bango bazonga nzambe na mawa akopambola bango pa olimbisa bango. Chers internautes de la www.lenazarien télévision, je pense que vous avez éclairci. Le prophète a été tellement clair. Prophète John Ngefa, Toshite na biso de jamais. Dans un moment des questions, moro, et ça la biso moi pas si, et tant que ba chrétien qui est aux alliés. Je pense que aux anaba nouvelle il y a évangéliste Roger Baka, Bakanga qui est quand même pour Bamaramo ba ko dénoncer Kalamingi Tewa récemment on dirait bien peut dénoncer kiango mais il est quand même tourné déjà ko kangama bakangi déjà na habité so yo pe ozo ki moi ba biloko moko na téléphone netika ke tourne pe Kalamingi est-ce que le digital chaîne ya pouvoir digital so bakangi Roger Baka bakanga pe nani oyo pasteur oyo to pasteur to frère je ne sais pas oyo linda comment nani bakanga pe dakumuna pourquoi des poids et des mesures? Pourquoi des poids et des mesures? Bon, la vérité est pour nous. On s'en bat quel côté? Baka zo défendre le christianisme, musulman à défendre Allah.
islam Allah lelo terroriste ekoti mpo na nini na moni injustice yango bandima kufa mpo na nzambe soki bakangi Roger Baka bakotika ye bakende epai te e soki alobi likama gege alobi kati na alobaki na oyo mais gege ezobema partout bakangaka bato nyonso bakanga be biso tuti eza na sens te eza na sens te soki aza na mabe ndeko na biso mbi azonga na nzela évêque mokuna yo ndimela ye awa bazaka gens de même plumage Pascal évêque mokuna na Moïse Mbi bazoazo de même non oui pourquoi on ndimela mbi ye aza paka pourquoi ko conseil mbi ete aza papa na ye ko conseil ete pour nani abi bato que les jalousie élévation quelle élévation on doit élever Jésus on élève qui donc élever Jésus to élever nani Pembaka élever mokuna élever mbi élever nini élever Jésus non on doit élever Jésus on ne va élever quelle élévation. L'élévation, ça ne vient ni d'Orient ni d'Occident. C'est Dieu qui élève les gens. Et ce qu'on doit élever, ça t'a pas les parabatou. Bis to zaki bana, to tambula. Ce que dit Ngoazo le kana terrain, na mona mama tika nzungu ezika. Tantanta ngulu matantanta moto nangeng a komboli biso to landi yango. On le ben élévation, ya nzambe. Élévation nzambe non. Tango to ebi yango siko ata azo beta na robimate pour na bino na Satan. Des poids des mesures ezamabe. Mais nous sommes ensemble avec lui. Ata basale ndenge bakotikaye yende a démontrer qui na bateau. Lelo vérité to ko basute. Soko bi fete na mingambo. Non, tourna yebo baka na ba problème na mo soso to ko lo baka soso to ebite ndenge le kika tango mais biso to tika pas ko lo ba vérité. Rien que la vérité, ce que Baka a fait, ce n'est pas mauvais. Azo sauver le corps de Christ. Azo sauver ba ame on a perdu. Oye kangami na mignolo le nzambi. Et même ce côté de l'église on est plein caca. Plein, les gens sont là envoûtés. Alors ceux qui sont là, les gens sont là envoûtés. Ils sont envoûtés parce que bakolo ngwate. Wana wapi. Oh, na bete la zomo alonga be bete comme siloué. Ils sont là. Moto na mutu to tika sala makambo na ye. Mais biso to lobi boy. To lobi boy. To lobi boy. Olia okanga Roger Baka. O matisi Roger Baka. O pesi lupemba. Mais tikaye so ki ezali ya solo te nzambe a justifie yo so ki peza ya solo tika mais pona ko kangaka bato mukuna kanga pasteur Onésime atie na makala lelo Onésime abima na lupemba na makasi lela est-ce que Onésime atiki mission na atiki yango te et ça sert pas ezali malamu te so ba sai na nzambe bokomi ko kangaka bato na ba politique ça nous déplorons ça ezali malamu te yango mo tel bato wana ba bato nzambe te yesu to beta to finga ye to bomene kurusi yesa kanga mutu alimisa bato soko ebi ozana likamona te zala calme tika nzamba justifier mais tozoka partout gege na bisika to ezo mapolele ata bango ba magistrat ngo ça n'est pas Roger Baka qui a dit ça yango yo apa mboko ezaka soko na mbongo lokalo Roger Baka na mbongo te bakoluka konyokola ko bwaka na makala mboko ngotikala bo mais les peuples sont là akwanga na ngonde ngini babaka ngapa pasi nyoso bakanga ba télévision ba radio yoso so bakanga Roger Baka bakanga ba site yoso bakanga ba journaliste yoso bakanga ba téléphone yoso c'est ça le problème mboko muta bangisa mutu te we boya na spia ko intimider ba to bangisa ba to te OK prison za ba to yoso liwa za ba to yoso hôpital pe za ba to yoso muta ko chercher ben ngote Mobutu jimo so beta discours abi vous ne me verrez jamais sur l'île de l'hôpital maintenant le procès est bêta kana kata ma pumbu na ezaka ma watro osomona na la Mobutu vous ne me verrez jamais. Vous ne me verrez jamais sur le lit de l'hôpital. Alors défiez Nzambe. Nzambe a dit, c'est là. Et là on appelle ça, prostate à ma poumou papa. Bouta la nyon soa, mon bouta kei. Alors, tu bois mon timidé bateau. La bidon bakangé, ça bi bakangé, nga banga bakangé Roger Baka. Oh, tika bidon ko na papa. Tika pardon, tika bidon ko na zolo bawan. Oh, merci. Oh, to banga mutu te Nzambe azali papa, nous défendons une cause juste. Nous devons défendre cause moko juste. Tolingi bana na Nzambe. Bakufa te pato comme na tango ya suka Yesu alobi yango na tango ya suka na Matthieu 24 plusieurs viendra sur mon nom il faisait les prodiges et des miracles ne les suivez pas je vous annonçais 25 davantage Yesu abi na ebisa kibino yo kama likamba ba gegyo e bani lelo merci prophète John Ngefa na parce que na longo linete pona na kanda ko bakangi baka yango mo na longo linete on blague pas avec Dieu oyebi Nzambe yo kan Nzambe Nzambe azabu omoni koba azana mwele ko na sima benga lisoka koba soko yana makasi te afungolaka boy
yo tia musapi ba nyati yo oyoki nzambe ye wana soko chete manya kokanga omonga na place ya kobo akonyata yo okangi Roger Baka okangi ne Yesu. Hein? Moi j'ai dit celui qui a arrêté Roger Baka il a arrêté Jésus akoza kosor na ye oyebi Pierre oyebi Paul soda moko Romain akangi alobi Paul pour kolobaki ba tête discours na miso na bato akamati mbata abeti polo Paul avandi boiti atomboli miso alobi officier soki na lobaki mabe il fallait reprocher ngai soki na lobaki malamu il fallait teka ngai soki tu na lobaki contre la loi il fallait penser un conseil pona nini obeti ngai loko ya makasi boy na oki passe na njoto na ngai ayebisi lelo yo lobite lelo yo nzambe akotunga charge esi bakosi pona boloko officier akomi na ndako et général akomi na ndako mama lambela ngai soso lambi soso lambela ngai biloko elanga ve ameli ameli bamoni kaka zwi mopanga na ye apelisi amikati kingoi moko moto akufi ezolakisa nini on ne se manque pas avec Dieu. Bak esika azaza na Yesu elongo. Bak aluki mwasi ya motote. Mais alobi pouvoir. Kabila balobaka na mikolo sorte. Akanga bato. Mais asali cause juste azana Jésus ako délivrer. Pe ako libérer. Abanga motote. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Bobanga bangote. Nzambo ya biso aleki bango na monene. Eloko na koyebisa yango. Merci prophète John Ngefa pour la disponibilité. Disponibilité ya ngai? Nous sommes disposés pour opérer biso tantôt ya mon émission Masolambo. Ngai na papa pona na boya kate. Na simple comme le loi bois. Bazo de nga wa un petit nga vive toujours comme pona kusunga bato ba yebite ba yeba. Ron na biso yango. To ya na te poto contre mutute, to finga ka mutute, to le ka mutute, to ba makambo ezali juste. Et tout bazo ka yango ba kufunga mutu na bango nzambe azwa lokumu. Prophète, bateau nyonso bazu ba déception ba sala nzamba kuta ya ba YouTube o tiko dénoncer tout à l'heure. Nini bagoye ko retenir na moli lobo mo mukusa. Nini ba nyonso ba na YouTube bana mabete. Na kati pe YouTube ya bien pe bazali. Parce que yeso zebi sabiso matiti mabe no mobeso nyonso ko sangana. Mota ka bolango ye morome. Soko condamner basali nyonso ya nzambe non, o ko bien wapi. Parmi ba ya mabe o ya pe ya malamu bazana kati mais o ya malamu bazamu ke. Oyo badu ba déception na YouTube na ebi bango. Mais tu pasteur mosu na Nigeria, na Kenya. Avec l'église de 500 membres, il bali bazaka mamzu 50, 50 basi. Tout na délivrance neni. Au côté na bureau, au fungoli mabele na yo. Allez, ya bani ko fibo mabele. Mais là na bi pasteur a tonna mabele grave. Mais là ma belle bana basi ya malaka ma belle bana basi mais quelle délivrance alors bio na mela ma belle moi c'est pas que Satan za na motema mais voilà moi regarde moi c'est beau ma bana na nzambe na na baba na babisa bino et j'ai dit à ce pasteur là soki otikité tu seras mort parce que bomi mini moi bato et belé hein azo mela bango ma belle était azo benda molimo na bango motema na bango azo bebisa bango ils ont un impact diabolique 450 ba mela ma belle na bango. Non, abana mikyo eza mbuma wana bazo melango délivrance. Non, toujours condamné ce sont des satans qui sont entrés dans l'église de Dieu pour séduire même les élus de Dieu. Nous condamnons telle pratique. Ngai na golo beloko malamu na golo beloko malamu. Hein? Na ibisa ka na mboka oyo pasteur toko zwa exemple na ye ezaki mi balé. Pasteur Vernou akufa oya tikali exemple à côté ya bato awa ezali pasteur Baruti. À part Baruti zone me tete. Eza passer baroute. Mengana kamwa ndeni yo moko milongolaka. Nanga ya mibaleti. Milongolaka na mwa. Comme milongani. Otilo ba perno akufa déjà to tikala kana baroute donc yo milo. Papa te papa. Hein? Baroute za papa oyo so mona mbeba isate. Hein? Romains 3 ba disent personne n'est juste devant Dieu. Mais nous cherchons à faire la sanctification. To banga kanzambe nanga mo santuté. Na musa douté mais quand même la banque quand ça bien va procédure mususu ezaba mususu on a été papa rapidement les lois na rebiso so kele na likelimba ou bien ni quand tabia buzu ba passer ba sakati na et puis passer musa bisanga oui on a taki bango bengi na prof ozo bebisa so copie na biso ngai copie ani ya bana na nzambe amobole na bino
boboli wana bakofungola miso nzambe akomita sika kofungola bato mémoire po tokosa so bandimi ekoza pasi mingi nimero nanga telefone mpona kosilisa 00243 89 610 49 41 00243 81 807 26 78 okozwanga numéro mosusu 00 privé nanga 0243 99 99 42 937 et puis la bossa de maman Tiffany député ya Parlement Céleste ngane na chaki wana et puis nzambe pambole sika zali ndoto mukebe bongo ebele musale kene liboso nzambe pambolo pona robet ko ebe moi bambote pa bato detail bisinga na mbalasima je crois na kopesa mbote melelo na pesa mbote te na pesa Yesu. Grâce l'internet de la www.lenazarien télévision ezande awa to mettre fondi au noir na émission oyo. Le prophète John Ngefa azalaki tellement clair. Ezate soki muto asengi otende akokana tu. Toyo katana masolo ke bobengaki prophète esalaka pe bien. Azape mutu azarape na mo ba difficulté na e ata saleli yo prière te mais vi ke osepelaka. Lero talaki na YouTube talakaka. Je salue la humble servante de l'Éternel, député à Parlement Céleste, Maman Tiffany Mokwa. Présidente aussi. Ah, wana prophète John Ngefa Baptiste. Aussi, le Parlement Céleste. Et puis, na pesi Alain Kiakala, celui qui s'est tenu derrière la caméra, il a fallu en Nyombo. Et ça a wandé aussi ici. Merci. Azamwana motote o akosangai abongwani pete